Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bandeko Nangai, cela ne dépendra à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci encore une fois de prendre votre temps à Kolanda Biso, chaîne Nabiso, chaîne Nabino, Inès NM officiel. To encourager Kabino mo boyebi bandeko Nangai, to kotiana sika. Moi, to kolimate na ko souhaiter bino ka ba meilleurs vœux, ba bonne année de partout vous nous suivez. Donc ba bonne année, ba bonne fête et belé bandeko Nangai ka na système moko ya propre. Kande na ebisa bino. Kande boyoki bino biso pito. Donc ya koloba ezali kande na ebisa bino soki eza te. Boyoka biso te. Raison pour laquelle boyoki biso lisusu. Donc matière ezali. Yakoloba vraiment ezali donc bon fan na bino bo vous matisa moi ba volume matière ekoti pas possible bandeko na ngai dossier na biso ya lelo eza dossier entre Bina Filé na Fabregas le maestro bino mo boyebi Bina Filé azalaki ancien artiste ya Villanova eza groupe musical. Il y a Fabregas. Donc Fabregas azalaki ex-patron ya Bina Filé. Avant to kota vraiment na mozindo na biso alelo, nalingi mwana rappeler bino yo soki eza première fois na yo ya kolanda émission na biso soki eza première fois na biso ya yo so désolé ya ko landa biso donc ko bossa na te ko s'abonner ko cliquer rappeler na ngonga wana notification pour qu'à chaque fois où matière kozala émission mosusu kozala o sanga biso te bandeko na ngai o s'abonner kaka bo cliquer pe na ngonga wana notification pour ozala notifié à chaque fois émission asika ekoti na système moko kaka propre kaka ndenge na ebisaka bino tozonga sikoyo na mozindo na biso ya lelo tozonga sikoyo na likambo na biso dossier sur dossier makambo sur dossier bandeko na ngai bon matisa mwa ba volume bino moko boyebi makambo ekomi emati ekiti entre Bina Filé na ex-patron na Fabregas bino toyebi bango toyebi maestro toyebi pe ke Bina Filé siko ba bombe eleki vraiment emati ekiti lelo toyebi encore une fois un problème exact entre Bina Filé na ex na patron Fabregas le maestro bino mo boyebi makambo ebimi sikoyo makambo ezalaki ya kokangama ba émission ebandi ekomi ya kobanda emati ekiti donc lelo tolakisa tokoyokisa bino ba raison esalaki ke Bina Filé lelo akomi oleka na ba émission akomi oloba sikoyo nini ezo sala mwa incompréhension entre ye na ex-patron na ye nini ezosala mwa babuzz nini ezosala mwa likambo lelo sur les réseaux ekomi omati ekomi olikita donc Bina Filé atelemi na ye alobi sikoyo nini elakisi esali ke akoma na ba émission abanda koloba boye na boye emati ekiti. Première raison ya Bina Filé esali ke akomi mutu mabe pa parce que lelo batutu bakomi juger ye ke akomi mutu mabe azana ba raison na ya asalaki alobaki plutôt depuis na koyokisa bino kala mingi te bokoyoka ye ndenge alobi mais nalingaki mwana loba mwa moke pe na kotia po ma voice toza nango bokoyoka ye bino pe Bina Filé alobi ke ye koleka na ye na ba émission akomi oloba mabe na ex-patron na ye bandeko na nga nde na bando ebisa bino Bina Filé alobi ke ezalaki lokola epa na ye piège ye ayebakaki te ke kokomela ye boye ekokoma bongo plutôt désolé alobi ke eloko esali ke akomi alekaki avant plutôt na ba émission akomi oloba mabe pour na ex-patron na Fabregas maestro ezalaki lokola piège parce que
Fabregas azalaki patron na yazaki ex na donc ayebi ba côté ba point faible ya bina filé donc apando kende pa bato o eza likambo bina filé ayokaki pa ba connaissance na bango suite lo babongo abando kende pa bato azoyebisa bato ke ngai na yebi moyen na kokanga bina filé wana na kokitisa ye na kokende na ye tout droit boye te na koaffronter ye face à face te na kokende kaka pa bato nazoloba mabe pa na pa bato mpona ye ero ya koyoka mabe wana sikoyo ye akolaka koleka plutôt na ba émission pour que abandoloba mabe abandoloba biloko patron na ya sali pour que akoma mwana mabe yeah, so parce que soki akomi oloba biloko patron na ya saleli ye déjà ya kokoma mwana mabe ki okomi critiquer ex patron na parce que olonge Villanova ba biloko aboye donc wana eza ba raison ya bina filé o azoloba ke eza ba raison pour laquelle ekomelaki eboya ayebaki te akomi reconnaître ba biloko wana avec retard donc pour na ye ezalaki ex patron na ye ayebaki nde point faible na ye c'est pourquoi azwaki akangaki eka na point faible wana et puis à réagir bongo pour que bina fina bandoleka na ba émission aloba ya mabe na ex patron na pour que abima mabe pa bato donc pour na bina filé wana nde ezalaki plan ya Fabregas de Maestro c'est pourquoi akoisaki ye na mai wana ya pour na ye azalaki mabe te na ex patron na ye ya donc wana ezali raison ya bina filé et puis en dehors de ça alobi pe raison o esalaki que lelo bina filé azala na Villanova te raison pour laquelle nalingaki mwana tia mwa ba audio oyo bino pe boyoka boyoka bino moko ndenge azoloba mais avant na tia mwa na système moko ka bien ndenge naloba système moko ya propre avant na tia bino ba voice wana boyoka bina filé moko ndenge azoloba raison esalaki ka bima Villanova nalingaki mwana rappeler bino lisusu soki ozolanda biso ndeko na ngai kolanda biso ka pamba te osabonaka pe na chaîne na biso chaîne na bino Ines NM officiel okelikaka pe na ngonga wana notification pour que orate biso te ndeko na ngai na système moko ya propre ya sikoyo naokende naotike naotia bino plutôt ba audio boyoka pourquoi raison pour laquelle esalaki ke bina fina longwa na orchestre na ye ya ancien na ye orchestre et pas ya ex patron na ye Fabregas le Maestro jour nous yomoko mindi mec il faut sa carrière na yomoko longa Villanova quel jour après nzemo na yo ou bien tu préparais déjà on donne quoi espace non moi je voulais faire 10 ans na Villanova malheureusement ou heureusement na kokisha angote ma longa Villanova il y avait un ami tonton Bétané orchestre moko ami voilà j'étais les noms pour son respect et puis voilà bato ba la biso. Et ami wana à l'époque nalaki na chéri na ngamoko na Paris. Et ami wana il était en contact avec chéri na ngana à l'époque tout ça collègue na ngana notre beta musique classement quoi. Et on faisait des trucs avec ancienne copine na ngana akende ko partager on master na ngana collègue wana en tout cas ngana ig to na projet on est ça la biso bien. Collègue nangana CP la quitté. Vous voyez, tant à CPLité, accueilli ko bomanga et pas ya copine nanga. Après remonter le tout, les alaka remonter le tout, copine enregistré, azongi selinga, musicien, Michel. Ouais, azongi selinga après vous ba audio wana yé na groupe orchestre et tamol et celle qui ba suspendre biso mbale. Tant ba suspendre biso, suspension tant wesili. Na 4 na ye pona zongi la musala, c'est là où tout a commencé. Vous voyez? Parce que nga, nzamba sala nga grâce, tant mes minze monanga, moi la baba, ma porte est fongwa maki. J'ai acheté des voitures, en tout cas, on a une meilleure vie, merveilleuse vie pentia qui est normale. Bon, pas dans un bon côté, mais j'étais un peu organisé, nzamba sala qui est, soit dans la stabilité. Après, le président du groupe, on voit directement
Igbina Fili. Ça plaisait pas les autres personnes ou bazaki na orchestre ba membre entourage ba musicien tout ça ba combien comment on a ça ya komi bwendeni. Alors banoro il cherchait par où me détruire banolo par où ba côté là. Tant que suspendre bicho c'est là où tout a commencé. Donc concert suspension ici na yena matana podium non te en matana podium te ba fandi singa côté ba tie mo so comme manze monanga après na mona ki humiliation wana na baki bon c'est le moment na longa na chaque carrière nanga et puis na komeli ex patron nanga message na en tout cas boss limbisanga na la na posanga sa carrière mais compte tenu makambo ngo ndenge komi na ndenge ezokende na komo sentir que naza en insécurité parce que déjà ba yebisanga soki na ye rep no yemba te ba ko yemba nzembo na ngai et pas mutu tant na ye pe rep moni ngo salami nga na fandi batie petit frère na junior bokonda azoye nzembo na nga on a 12 to ba ngo 12 na wenye voilà so je ngolo ko kamisa mata no yemba ya Christian grand frère ex patron ayo sanga file neni munenga oyo nzembo no bongo yo faut que ba membo ngana c'est ah ya Christian mtema mabe comment que l'orchestre a l'obina matera podium ité parce que mutu azoye nzembo na nga yo sanga ke ba membo po ba kiselanga soumitif. Bandeko na ngai j'espère que bino tout boyoki cause oyo esalaki ke bino afile lelo aza sauté na groupe na ye musical ya kala donc Villanova donc wana mpona ye eza raison esalaki ke abima ya ezaka bongo bandeko na ngai donc alobi mwa nayoki biso tout toyoki yango donc eza mwa clair ya eza likambo mo boye na boye te donc eza clair donc wana mpenza raison na ye oyo esalaki ke lelo aza lisusu te na groupe na ye ya kala ya Villanova ya Fabregas de Métis Noir Fabregas maestro biso tout je suis sûr que toyebi très bien aza artiste na biso ya Congo RDC donc ezaka ndenge bongo bandeko na ngai donc en dehors ya ça na ba raison oyo asalaki parce que biso tout tozoyoka ba baisse par-ci par-là tomati tokiti boye ba sur les réseaux donc Fabregas lelo abimi moto mabe en dehors de plutôt je m'excuse Igbina Fili lelo abimi moto mabe. Pourquoi? Parce qu'il y a comme critiquer, pas tout bas comme ça va le réseau qui a critiqué ex-patron nae Fabregas. Ok, yebe nangambo nae na côté nae azana ba raison nae. Et cela ne veut pas dire que ceux qui tolingi na lo baboy donc nazo appuyer été. Pe ex-patron nae Fabregas, je suis sûr que na côté nae pe azana ba raison nae ou azo sala loko lelo azo sala pona. Ex-chantre nae Igbina Fili quand ndenge bongo ndenge propre donc to juger yete j'espère que to yoki to juger yete donc azana ba réalité nae quand ndenge mo système moko propre système moko ya tokos ndeko na ngai donc par là nga pe na lingaki mwana le apesa moi conseil na ngai donc moko toza moi ba reconnaissant. Boyebi dans la vie bandeko na nga baloba kaka la reconnaissance n'est pas de ce monde. Moko ata soki ofandi boye otali penza place ozokende tala pe nsima o place outi tala pe bato basali ke lelo ndenge okomi basali ki lelo ya yo tozala mwa ba reconnaissant tozala ba ingrat te. Reconnaissance ezala eloko mwa kitoko penza ya très bien na mokili oyo tozala mwa ba reconnaissant to reconnaître mwa ba bienfait o bato basali biso ya malgré bato biso tu bato tosala kaka ya bien te moto akoki osala kaka ya bien lelo mais jour mosusu kobosana te ke pe ye pe aza moto nzambe akreye biso boye te akoki kosala pe ya mabe mais mwana moke wana ya bien asaleli yo sala mwa reconnaissant kozala ingrat te wana eza mabe nzambe afutaka ba ingrat te nzambe arecompensaka te ba ingrat plutôt nzambe arecompensaka bato bazalaka reconnaissant
na bien o bato basali bango. Hein, bandeko na ngai, kaka na système moko ya propre, système moko ya très très bien. Ya wana nde ezalaki mwa analyse na biso, mwa point d'avis na biso pour la problème où ezo circuler lelo ko salama ba base entre Fabregas Maestro na ko ancien chantre na ya groupe na ya Villanova Igbi na filé. Hein, bandeko na ngai, en tout cas merci beaucoup pour na kolanda biso, merci beaucoup pour na zwa ta na bino ya koyoka. C'est notre plaisir vraiment, et de vous informer c'est notre plaisir parce que biso tolinga boye soki matière ezali tolingaka tete to bomango ka pona biso tolingaka pe totia bino pe boyoka. Na système moko ya propre ya kande na loba bandeko na ngai kobosanaka te ka ningi olandi biso, donc sabonaka pe osabone na chaîne na biso Ines NM officiel, oklikaka pe na ngonga wana notification parce que matière epa ya biso ezangaka te, ezalaka tantu soki olandi ka boye osabone te oklike ngonga notification te, donc lobby okozanga biso matière asuka soki ebime ozanga biso. En tout cas merci beaucoup pour na kolanda biso. Ciao.